Bon début ya semaine na bino bozwili baku malamu ya kolanda ICT Info Chrétien télévisé magazine na bino sopela kabino basango ya mangomba to l'équipe bongo na sommaire na biso pona ko annoncer bino que bokolanda bongo grande célébration ya dédicace ya temple de paix au Salemaki mokolo ya dimanche 16 avril 2017 et l'on a apôtre Serge Lukanga na Mamirei Lukanga ba détail bokozwa na continuité ya basango na biso kimia ezala na mabota na bino. Tofongoli basanga na biso kuna na Power Fight Ministries basanga ki na célébration ya Pâques et l'on a pasteur Timothée kasipona ko babengi soleil azalaki présent. Mais comparé avec ce contexte-là, ça ne conforme pas. Les saluts ezalaki mama na likambo oyo bandeko ya église Power Fight Ministries Alt Nation foi puissante oyo ekambamaka epa ya pasteur Timothée basangana ki mokolo ya dimanche 16 avril 2017 lokola ezalaki célébration ya Pâques loyembo etokaki awa pona kokumisa tata nzambe ndenge bilili ezali ko témoigner bana na nzambe babinaki na ndenge ya mukete na simana yango pasteur Timothée oyo azali visionnaire ya Power Fight Ministries ayebaki ko pesa enseignement oyo sur le salut na verset biblique oyo ezalaki référence Jude chapitre 1er verset 5 kino na 7 tozwa ten kolanda enseignement ya kitoko oyo ndenge nini epesamaki. Ce qui existe dans la Bible, mais comparé avec ce contexte-là, ça ne conforme pas. Bosimba ke na kati na mateya oyo atalisaki bana na nzambe ke kozala chrétien ezali kaka maloba te ezali vie mobimba oyo esengeli yo vivre pe kotalisa ya solo ozali moto na kondima pe nkolo azala na intimité na yo kasi na suka na nyonso babondelaki mpo na bato ba nouveau venu bayaki tala ndenge batelemi mpo na kolakisaki awa ezali ndako oyo eyambaka bapaya tango nyonso na suka na nyonso boyoka ndenge nini pasteur Timothée ye moko apesi pole na makambo oyo esalimaki awa. ma déclaration pour profiter de maintenant l'occasion pour baisser la question de et c'est là que tu pour libérer pour nous envoyer pour ça. Nous avons venu sur le 78 mars 79 sur Bokassa, la commune de Kinshasa. Et nous sommes à mercredi, vendredi de 17h à 20h, et dimanche de 8h à 10h30. Nous avons invité dans la semaine du 24 au 28, dans la semaine prophétique. Nous avons invité Ville de Kinshasa, écoute à la 4 mois ici, et nous avons pensé à Zambie par rapport à la Bible, pour le Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Les ossements desséchés. Bengi bino na nene boya kombo na ngai ezali révérend pasteur Timothée Ramazani, responsable de Power Fight Ministry for All Nations. Bino moko bo comprendre que awa ezali esika wapi kondima ya nguya evandi mwana commune ya Kinshasa ovandi na Barumbu ovandi na Kalamu to pe bisika wapi église foi puissante ezomi mosikate ezomi sur avenue Songololo numéro 78-79 commune ya Kinshasa quartier Boyoma référence ezali route Bokassa arrêt école Saint-Jean Bosco Basanganaka chaque mercredi pe vendredi de 17h à 20h pe dimanche de 8h à 10h30 soki okobosana ngana kokamwa topo kobenga pasteur na ba numéro oyo ezali affiché et c'était bon Zambé toujours. Bango peut pas célébrer qui Pâques bandeko ya église pentecôtiste chrétienne foi en action et PC fana mokuse oyo et kamama kipa ya révérend apôtre Claude Tuzolana kasi pona ko ba mingi to na reportage oyo ya Kandi Mufenge. Toujours na cadre
cadre ya célébration ya Pâques bandeko ya église pentecôtiste chrétien foi en action EPCFA na mukuse na bokambami ya apôtre Claude Tuzola na bayaki wana pona ko célébrer kit ya Pâques na bango kaka ndenge bilili ezali ko témoigner bana nzambe bakumisaki Yesu Masiya na louange pe adoration ya kafu pardon bonzi melanga ke trona tata nzambe etombwamaki na ndenge ya kosakana te na nsima na yango balekanaki bongo na moma ya prédication oyo ye moko apôtre Claude Tuzola na amataki wana pona kopambola bana nzambe na thème kitoko oyo fait disparaître le vieux levain oyo ezalaki développé na mokanda ya 1 Corinthiens 5:6 à 8 tozwa te kolanda bongo to comprendre. Écoute la parole de Dieu. Le Seigneur prépare. Na nsima ya mateya balekanaki bongo na bamoma ya prière pona kobondela Yesu Masiya na nsima ya kobondela tata nzambe balekanaki lisusu na service ya Sainte Sainte kaka ndenge bilili ezali kotémoigner pe na suka na nyonso mosali na nzambe le révérend pasteur Jean-Marc Izola a s'exprimer boye na micro ya ICT. Je pense que le Dieu qui fait nous devons célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons qui bénit ce même et nous allons qui bénit l'homme de Dieu. Vraiment, après ce merci. Merci Mini. Nous avons des cognos oyo. Nous avons rejoindre le bichot pour l'enseignement au natif de Pâques. Nous avons pas pour la bio. Nous avons pas pour la moussali naïe. Nous avons des cassements pour que le bichot soit la béni église pentecôtiste chrétienne foi en action. Alors, ici, nous avons Mini. Les chrétiens, nous sommes partout dans le monde où nous avons nalobi ke bopambola nzambe parce que tozokanisa kufa mpe kosekwa na ye soki kokufa kosekwa na ye te nde tobenga ya bakristo te adresse na biso eza toujours 1er 1493 Dilandos EPCFA ezali wana yaka korejoindre biso na baculte na biso tosanganaka mardi jeudi même heure 16h30 18h30 et jeudi toyaka na jeudi miracle et ya semaine eza spécial korate te yaka kolanda likondeli elongo na basali ya nzambe eza ebela bato bakomisa nzambe bazomona loboko na nzambe mokolo ya jeudi miracle et vendredi toannonce eza na veye moko spécial ya bajeune nyonso ya communauté ya EPCFA tokosangana na butu malamu ya kobondela elongo na nzambe mpe na nga mpenza ya département vie de l'église tokozala ensemble mpona kocélébre kombo ya nzambe na biso oyo nyonso nya rejoindre biso banimero ezali 081 288 14 89 sokobengi oza pasteur Jean-Marc parteske boza na Luanda na Brazzaville bozolanda biso TVSR na bachaine nyonso bozolandela biso nzambe akoleka kopambola bino tolobi pe tozali kokontinue kolobaka toujours yo moto vandi limete matete lembaka savubu banda lungwa soki ozali na besoin ya kosangana na bandeko ya église pentecôtiste chrétien foi en action EPCFA na mokuse bazwami na bango esika ya kobunga te bazwami bongo na première rue industrielle Dilandos numéro 1493 commune ya Limete boya bokumisa nzambe elongo na bana EPCFA ICT bonzambe toujours ndenge toannonsaki bino na sommaire que grande célébration ya dédicace ya temple de paix et salemaki mokolo ya dimanche 16 avril 2017 elongo na couple apôtre Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga kasi pona koyeba mingi Yves Ipan apesi biso ba détail. Voici le temple de paix et je vous présente grande cérémonie ya dédicace ya temple de paix oyo ya communauté cité de paix oyo ekamamaka pa ya couple apôtre Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga et salemaki mokolo ya dimanche 16 avril 2017 bosimbaka ezalaki pe clôture ya séminaire na bango oyo babandaki mokolo ya mercredi 12 avril na cérémonie oyo ba orateur bazalaki boye couple apôtre Serge Lukanga batelemaki pona koloba na nsima na yango apôtre Kasweka ya Canada azangaki pe maloba te
École de formation bancaire. Né na clôture ya ba orateur apôtre Kapepula nde alobaki lisusu. Kasi bosimba que ezalaki sortie officielle ya Union chrétienne des églises et ministère de Dieu averti au Congo. Isemak na mokuse o ezali vision chère ya apôtre Serge Lukanga kasi alekaki pona kopesa vision yango ndenge nini plateforme oyo ekutambola na sima yango apôtre Kapepula oyo awutaki États-Unis ayebaki bongo kobenga basali na nzambe ya Isemak pona kosambela pona bango. Kasi bosimba mokolo ya suka ya dimanche 16 avril 2017 nde ezalaki suka ya dédicace ya temple oyo babengi yango temple de paix. Apôtre Serge Lukanga asambelaki pona basali na nzambe nyonso o bazali ko evre na communauté cité de paix. Na yango etindaki ntoma kasweka abonde la pona temple oyo a dédié yango na boko na nzambe elongo na apôtre Kapepula oyo autaki mboka États-Unis. Kasi na suka na nyonso babinelaki tata nzambe pona kosepela na chef d'œuvre oyo esalami pona kokumisa tata nzambe kolia komela ezalaki pe au rendez-vous yango tolobi boye soki basali na nzambe ya Congo Kinshasa pe ya Congo Brazzaville bazali kosala mosala kitoko eza komonana na miso esengeli kokumisa tata nzambe apôtre Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga bokende liboso. Tozokoba kaka na basango ya paka pona koyebisa bino ko kuna na église la mission Exode e kamamaki pa pasteur Austin Varos bango pe ba célébraki culte ya Pâques kasi tolanda ndenge nini esalemaki coordonnateur Zigir Ngongo la saki présent. Mobange na célébration ya Pâques et salemaki awa wapi na église la mission Exode oyo ekambamaka ipa ya pasteur Austin Varos kasi botala ndenge nini bana na nzambe ba chamukaki na louange ba binelaki tata nzambe pona kolakisa ya solo ke bazali kosepela na lisekwa ya Yesu Masia na sima na louange oyo ba témoignage esopanaki awa kasi oyo esimbaki biso bozali komona na bili papa oyo akufa 3 fois kasi nzambe ya pasteur Austin Varos awa na église de la mission Exode asali ngolu nde boza komona ye vivant azali ko témoigner kasi yango etindaki baleka na prédication yemoko pasteur Austin Varos nde ayebaki ko fongola mateya na mama na likambo célébrons la Pâques. Nasima na mateya lokolo ezalaki célébration ya Pâques sœur Ruth oyo azali mokambi ya ba jeune ba yembelaki tata nzambe elongo. Bana ekodimo pe bakangaki minoko na bango te bolana. Bazalaki concentré pona kolakisa réellement bazali kondimalise kwa ya Yesu Masia kasi na suka na nyoso yemoko mosena nzambe pasteur Austin Varos abetaki sete boye na micro ya ICT. Pâques na bien-aimé nyonso église la mission Exode église na bino sur Longwala Kato Nord numéro 5 célébrer Pâques ne bomoni na bilingi elongo na ba frères na ba sœurs et tout le Saint-Esprit aussi nous a parlé du deuxième culte culte ya cantique nouveau voilà to tira on Apocalypse chapitre 5 na lo les aïka ba 24 veya ba 4 êtres vivants bazwa de nzambe na bible bina biso tangu agneau imolé ayeba ikozwa livre na loboko ya moto ya fandaki bible bina biso que non wana jaloki mingongo batebele bazali kaka 24 veillard te bazali susu ba 4 vivants kaka te mais mingongo batebele na ba ange alobi atali su na mabele tous les êtres qui ont été créés par Dieu sont venus dans l'adoration bango nyonso bakoti culte onga na bengi deuxième culte po anyo permettre biso yo na ngai tozwi ngolu lelo ya kocélébrer Pâques ya kocélébrer nzambe ya kolouer ya koadorer nzambe ya kokota même na trône kokende korendre culte nyonso wana eza parce que moto moko andima ekokufela biso nde tocomprendre que cantique nouveau eza
quand il nouveau, c'est la grâce que Dieu nous a faite de participer au culte au ciel, comme tous les êtres célestes, et nous aussi d'en faire partie et de participer à ce même culte. Voilà pourquoi je vais t'inviter, ma soeur et mon frère. Déjà c'est mardi, jeudi, à 17h. Alors, nous sommes en prière. Dans le bigot, 17h, mardi, on a jeudi spécialement la prière, journée mouvement, de 12h, tina pourquoi. Tozo bon de la kaka, tozo bon de la peau dans ma cambo, bananzambe, maman a la vie dans ma cambo, bananzambe, ma petite salle à l'issue, où il faut nous la porte. Il y a un monde tout au bon de la peau le mardi, le jeudi, de 12h jusqu'à 19h. Toza à l'église est en prière, l'église, la mission exode à Lingwala. Il y a solo. Ba témoignage ezozanga te ndenge bouti kolanda na ba témoignage soko lingi yo ndeko ya Kinshasa ovandi na ville yaka awa na église la mission Exode ezomi bongo sur avenue Kato Nord numéro 5 commune ya Lingwala référence ezali entrée supermarché Galaxy. Totika kaka na basangwa paka pona koyebisa bino ke kuna na mipro do ministère international prophétique et de délivrance o ekamama repara couple Jérémy Bompema bango basalaki célébration ya Pâques. Bandeko ya ministère international prophétique et de délivrance MIPROD na mokuse mokolo ya dimanche 16 avril 2017 bayaki massivement pour célébrer Pâques kasi na bokambami ya prophète Jérémy Bompema et longo na la bishop Esther Bompema la femme de la foi kasi bosimba kon na mateya ezalaki bongo la bishop Esther Bompema la femme de la foi nde amataki pona côté à libota na nzambe na thème oyo la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts ezalaki tiré na Matthieu chapitre 28 verset 1 na 7 tozwa te ya kolanda mateya na ye. Nasima na mateya bakotaki na profondeur ya adoration ndenge kaka bozali komona na bilili bana na nzambe badoraki tata nzambe na ndenge oyo elongo bani nde memaki bango na service ya Sainte Seine prophète Jérémy Bompema nde asalaki service wana pona kokanisa kufa pe lisekwa ya kolo Yesu Masia bana na nzambe bayaki pona ko renouveler alliance na kolo Yesu Masia après avoir kolia pe komela nzoto ya Kristu alekanaki na louange ya kafu ndenge kaka bozali komona tobinaki na ndenge ya kosakana te kasi na mikro ya Info Chrétien télévisé boka ndenge ba communiquer bien aimé ozolandanga kondimese kwei na yeko yebiselo komako Yesu na ikulusu azala kalisusu te après ko se ko na ye ayaki komatisa kondima na biso o biso tozomona isito okufi me na yeko asiro okufi te ya okose kwa po Yesu na biso azana tombo te ya mibale to yakolobela importance ya œuvre croix ezali toza ba témoin ya Yesu Masia soko tali na art ayebisi Paul la mituni ngana za la témoin na ndenge nini ayebisi oza témoin na partout bisiko kozala quelque soit lolenge ozali quelque soit identité na yo Paul père azalaki meurtrier mobomi mais akomaki à cause à croix à cause à œuvre croix akomaki témoin ya Yesu Masia yo pozo landanga na ndaku yaya tozala ba témoin na ye partout bisika kozala bisiko to kozala pardon soki toza ba témoin na ye yango nde misala ya lycée kwa nzambe wana asekusa nyonso ya yo ezalaki ya kokufa nzamba pambola biso on a zobenga bandeko nyonso tu o baona mebiso partout vraiment ozala makala ozala ngaba ozala kisesu ozala matete naza ko benga ona mukolo ya mardi tozaka na 11 jours ya pamba oto otalisa bato ndenge nino koki kolonga femme de nuit ou mari de nuit yango yo muto landanga ozi occasion ya koyana dimanche lote na invité na mukolo ya mardi na yebi nzambe na biso azala ba capacité à délivrer yo et à bénir sa ezali femme de nuit ou mari de nuit mystique ozo tungi sa vie na yo nzamba pambola biso toza mardi kino le 30 avril na yebi nzambe na biso ça m'a pas la mission partout. Que Dieu vous bénisse. Merci. Cultu oyo esalemaki na impact na idéologie bondi melanga
kasi bazali kobengisa bino na séminaire monene oyo ekomanda mokolo ya mardi le 18 kino mokolo ya dimanche le 30 avril 2017 kasi zwa adresse na bango pour te répondre massivement na rendez-vous oyo bandeko ya ministère international prophétique et de délivrance miprod na mokuse bazwami na bango mosika te bazwami na avenue Lenda numéro 5 commune ya Lemba référence école Mokengeli oza mobimba yaka au vivre nzambe ya couple Jérémy Bompema po azan actualité ICT Ponzambe toujours kaka na basango ya pako bosimba ki bandeko ya MRTNC bango pe basangana ki na culte munene ya pako oyo esangisa ki bana na nzambe bauta ki bisika nyonso na bokambami ya prophète Eli Bushiri kasi pana ko ba mingi Rosmi Pungi apesi biso ba détail ne bandeko ya mission de la restauration de toutes les nations en Christ MRTNC na mukuse oyo ekambamake pa le prophète Eli Bushiri bango pe ba célébrer ki bongo culte ya Pâques mokolo ya dimanche 16 avril 2017 bana nzambe bayaki wana pona kokumisa Yesu Masia na louange pe ya adoration ya kafu kafu na simana yango balekana ki bongo na moment ya prédication oyo yemoko le prophète Eli Bushiri amataki wana pona côté ya bana nzambe na mama na likambo la restauration du Christ pe ayebisaki bana nzambe nyonso batia elikia kake pa ya nzambe po nyonso oya bango ekufa ekosekwa tozwa tan ya kolanda mateya na ye nasima ya mate ya balekana ki bongo na service ya Saint-Saint pona kokanisa kufa pe lisekwa na Yesu Masia kaka ndenge bilili ezali ko témoigner Saint-Saint oyo elekana ki vraiment na ambiance ya kosakana te po Yesu Masia asekwisa ki nyonso oyo kufa na bavi ya bato pe na suka na nyonso mosali na nzambe akangaki maloba te a s'exprimer boye eza célébration pascale oyo esengeli mokili mobimba esepela car l'agneau oyo akufaki kolo yesu akufaki asekwi parce que suka ya arme ya satana ezalaki nde liwa akanisaki ntango kolo abomi kolo yesu suka me aye kosekwa yango wana tozosepela esengeli fete ya Pâques ezwa place koleka fete ya bonne année eleka fete ya Noël po oyo eza lipanda ya bana na nzambe Pâques tango Bible ezoloba célébrons la Pâques dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8 kolo sozalaka aza kati na biso aza pe longo na biso mais kaka liloba nzambe lobi to célébrer toko changer maloba nzambe pona mutu toko changer pona liloba nzambe pona mutu te soki aboyi ko célébrer etalié mais biso longo la Bible lobi célébrons toko célébrer chaque jour mais oyo pe to célébrer yango lisekwa ya Congo RDC lisekwa ya RDC lisekwa ya Congo Brazza lisekwa pe ya Afrique esengeli Afrique ezala ba indépendance wana lokuta te soki koleswa kangoli akangoli tondimi ke Afrique eza sauvé André César toza na route de Matadi numéro 1 pembeni ya centre supérieur militaire na Mbinza ozone mais na ciné akala oyo ebengama ciné bwano ande sika église na biso eza ministère de restauration de toutes les nations en Christ na mokuse MRTNC. Merci. Tolobi mwana Kinshasa yo motozali na besoin ya kosangana na bandeko ya mission de restauration de toutes les nations en Christ bazwami na bango esika ya kobunga te bazwami bongo sur route de Matadi na commune ya Ngaliema mosika te na centre supérieur militaire o ezwami bongo na Binza ozone boya tokumisa Yesu elongo na bandeko ya mission de la restauration de toutes les nations en Christ bandeko ya paroisse l'Éternel de paix basali une année d'existence au kasi cérémonie munene leka ki azwaki diplôme de mérite yenani révérend pasteur Isidore Kabulo kasi pona ko ba mingi papi et baba apesi biso ba détail soki mosali na nzambe aza kosala mosala malamu
eza komona na miso ya bato pe ya nzambe esengeli kondima ye lokola révérend pasteur Isidore Kabulo mokambi ya paroisse éternelle de paix célébraki une année d'existence na bango nyonso ebandaki na loyembo louange ezalaki assuré na ba chantre ya nkolo ba chorale eyembaki ba groupe d'adoration ekumisaki tata nzambe po na journée oyo kasi chorale ya ba mama batikalaki pe simate bango pe batalisaki esengo na bango tolanda. Après louange balekaki na prédication mais ezalaki défilé ya basali na nzambe moko na moko alobaki kasi na suka na nyonso ye moko visionnaire nde acloturaki matea tolanda. Bana na nzambe bondi melanga prédication oyo elekaki kitoko kasi na poko na yango lokola bolamu ya tata nzambe epolaka te nde etindaki association des journalistes chrétiens pour le développement bayaki pona ko remettre na révérend pasteur Isidore Kabulo diplôme de mérite pona musala kitoko oyo azali kosala bino moko bomoni ndenge nini musala ya nzambe eza kosalema kitoko epai ya musali na ye pasteur Isidore Kabulo soki olingi yo pe okoma moko kati na bango ya église éternelle pe eza musika te ezomi nango sur avenue Escorte numéro 24 commune ya Ngaliema Binza Ozone basanganaka chaque dimanche de 8h à 12h yaka po awa tata nzambe azali komonisa bokasi na ye ICT bon nzambe toujours. Ezali awande to boucler complètement édition na biso ya mokolo ya lelo merci mingi na bino bozalaki ebele pona kolanda biso na bokebi neso soki bo seplek na édition ya lelo tika bo pesa merci mingi na équipe technique ezalaki au four et au moulin pona ko pesa bino mosala ya kitoko be na sima caméra tozalaki bongo na Toshiba Lubamba soki bo sepelaki na ba image ezalaki traité na mwana malamu Roland Kaembe machine madaka da Merlin Ngongolo chef d'édition ezalaki bongo Rosmi Pungi réalisation pe coordination et Simba Makepa na yemoko Ziger Ngongolo bakisela ye ebale tokabona na verset biblique oyo to fongoli biblia na biso na mokanda Genèse chapitre 50 verset 25 biblia lobi na biso boye Joseph akataki ndai na bana Israël que soki na kufi nzambe akovisiter bino kasi mikuwa na ngai bokozwa yango nyonso bokokende nango wapi na mboka na ngai na Israël kasi yango na lobaka yo mwana nzambe kobanga te okobima na nyonso oyo ya yo yango biso to lobaka boye bamata bakita na bango basala nyonso bakosala etali biso te biso tosima na biso kaka ya Yesu yango to lobaka ICT na biso ata na pak o tozolobaka kaka bon nzambe toujours.